Bonsoir, bande konange zanga Muluba. Babaka, vaut mieux tard que jamais. Je vous souhaite une très très bonne année 2020. Bien que 2021, ce qui n'a, il y a certains scénarios qui se déroulent en 2021 que je pense que ça plaisible était. Hein? Et 2022, to bandi un peu na moi ma solo wana. It's sort of pull through, right? Avant de continuer, j'aimerais saisir l'opportunité de présenter mes sincères condolences. La famille biologique, il y a artiste dans l'épisode de Fa ou Matu Mona, un très bon chanteur, j'ai toujours apprécié sa voix. Nazana deuxième bonnet ma question na c'est la voix na bon peut-être je trouve à mon avis que comme ayembaki un peu moins mingi yemoko so it was just beautiful ezalaka mokolo mosusu na donc adiwa salaki na debaba na mayamba. J'aime beaucoup mayamba et surtout j'aime beaucoup partie à ba vocal ya defao na bandele puis yepe mtazo silisa chanson avec kotana sebene. So I've always liked comment il a arrangé sa voix et tout ça là. Ça, c'est triste qu'il nous a quittés, you know? Je pense que c'est tout le Congo qui est attristé et puis il y a des circonstances mais dans toute chose, il y a un Dieu qui est au contrôle. Ye mutu aza celui qui a betaka siffler ya suka, abetaka siffler ya bandeli, abetaka pe ya suka. Na lobaka bongo même boebinga na betaka masona nga astrologie tout ça là po. Même les meilleurs de docteurs, toza na États-Unis, à tozo kendo kobota, aucun docteur peut dire à une femme la minute même exacte moi na kobota manamokili. Docteur appelle sa estimation. Même mukolo yango tango ekoka koki pe na hôpital, docteur atala lobi oza déjà dilated de kobota lelo. Lelo veut dire quoi? Il y a 24 heures na journée, n'est-ce pas? Docteur akobo kobota na boto lelo, aussitôt assis ko bandengo na 10 minutes après moi na ye. So celui qui détient sifflet ou abetaka moment yango yo, c'est celui-là le créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant. Et tant que peut ça que existe mokili yepeka kamoto aza le décideur final, hein? Pour to monape moto akozala na cancer avancé. Docteur alobia to moni otikaka kaka na 3 mois 6 mois il devine na terre. 5 ans après la personne est toujours vivante. To mona moto akoti koma ba déclarer vegetable. Donc ba pareil ndezo maintenir ye vivant. Ba docteur balobi na famille to débranché famille babi non toza neli qu'il y a un Dieu qui existe totikana nukaka et végétable azongi si conscience azongi na monde ya batu vivant et puis abandi ko yebisa bino ba vision amonaki nandenga bandeki koyoka bino na ba docteur kutambozo ko solola. Comment on explique tout ça là? C'est là où ultimately c'est Dieu qui décide certaines choses. Tout le monde avait battu ce docteur abi non tout le monde tumero yo kopé sous 5 ans de vie. 3 mois après, ma solo etengami ba tumeur et décidé de se multiplier dans mon anzoto, right? So, you know, avec toute humilité, ça nous fait mal parce que séparation, nous c'est ça la capacité na mitema, but de l'autre côté, c'est là où nous sommes aussi limités en tant que des êtres humains, you know. We don't control siffler il y a naissance ni siffler il y a départ nabiso. And so, mais je sais au moins que les cieux viennent d'accueillir un très bon chanteur maintenant parmi eux. Et comme on dit, Dieu pleure pas pour les morts, mais pour les vivants. Sototikali, hopefully, toko préserver legacy na ye, na memory na ye, toko cherish ye, toko tombola ye, il est le nôtre. Musala na ye kendeka bo inventé, vraiment. Et nabino nyostu bande konanga ba compatriotes congolais, congolaises, mes condoléances à vous, right? On a positive note, na kosenga na bino bozo ba papier bakaye, we are going to write some things. Yeah. Et ça 2022, j'ai cru que peut-être se focaliser un peu na comment je peux dire, na Mateya misusu, hein? Na ebi ke biso ba Congolais to lingaka mingi masolo un peu terre à terre, hein? Je vois ces derniers temps, moi 2 ans uti koleka namoni don ya nudité penza et se repentir hein na société na biso na nation congolaise mulimu na nudité penza et se repentir makasi mais bon ce que je n'arrive pas à comprendre
jusque là bani du temps que kaka ba adulte. Et moi je me dis que quand un adulte moko tanga kakura anatomie dans l'école, je pense que nous tous on a étudié l'anatomie, n'est-ce pas? C'est quoi? Et là koni nyango na butaka ya mwasi oyo yebite. Oyo yebinde ngezo ta mwasi zalaka te. Yo mwana mwasi yebinde ngezo ta mbale zalaka te. Bon. Quand l'homme s'intéresse à la fertilité ou lié à raisonner ma camboza na substance, amen. Mboka économie na neza fortité. Armée na biso na notre balongoli ba embargo ba arme te contre l'armée la nation congolaise zaïroise. Nous sommes toujours dans la vulnérabilité que si les occidentaux ba changer les biso face mboka na ebi bandeko nanga Congo na ne bimi penza na zone rouge te. Il y a danger, il y a ezala balkanisé te. Nanu te. Tokani. Mais c'est toujours étonnant de voir les Congolais tozo fonctionner au ban amitié. Au monde de moi nazala ko sito gangele osito abosani na ye, il suffit bondele kaka bosani na ye. I don't know why Congolais tozo fonctionner toujours na dimension na niveau wana. C'est vraiment triste pour nous. Yango bomon na audio msusu na lobaki que le problème de Congo ce n'est pas le Congo mais c'est le peuple congolais, you know? Un peuple qui n'a pas le niveau approprié na richesse eza na mboka wana. Qualité ya mabele wana eza qualité ya motuya. Mabele wana bozomo na Congo Zaïre. Eza mabele moko motuya cet endroit-là géographique. Hein? Sur tous les plans. Et toute la forêt. Eza na banzeta kitoko de très bonne qualité. Toute la même qualité ya soil. Mabele wana eza kitoko moete. Okolo na biloko, ba minere pepai, totala ba mai, toza na ba grand corps des eaux, na mboka wana toza na mankumate. Banyama, yandenge na ndenge toza nango. Bangomba, yandenge na ndenge toza nango. Mais nous parlons ici à un peuple, oyo GDP na ye, ezalakata $100 ote par mois. GDP na kati ya Congo, zela kutunga moko na look yango apa, na pesa bino information penza. You have got to be kidding me. Bozela natale la binawa. What is the GDP in DRC? Of DRC, eh? What is the GDP of, okay. Tara biloko. Okay, you know what? Tara nga bazoko yelanga yawa. Uganda kuteleki bino. Now Republic of non, bosali moi programme mukie. Hold on. Bato ba colérique. Nga nazo luka ou bien j'ai mal posé la question. Ton GDP by sector, economy of the DRC, 48.99 dans totakaka, $50 billion. Okay. Nominal estimation as of 2019, écoli par $83 billion. That's very good. Na 2018 bo kitaki mwa muke donc tobandaki na 2017 na growth ya 3,7 totieka 4% growth. Na 2018 ezaki 6%, very good. Na 2019 ekitaki 4% et na 2020 4%, you know. It's really 3.9 or yeah 4% so na 2019 eza 4.3, right? So I just round it up. Par secteur, agriculture, estimé en 2012, 44%, industrie, 23%, service, 33%. GDP per capita rank, Bozali, 178e. As of 2019, vous êtes 183e. Na 2019, what is the hell? PPP, okay? Quoi d'autre nazo lukawa? I suppose nangina tala mensuel. What is the monthly? Ce que je peux obtenir ça. GDP. You know what? I'm not asking the right question. Per person. How about that? Per person, right? Per person. Total, hein? OK. So, na 2020, GDP na Congo per person était 500
56 dollars, donc 557 dollars, right? GDP, that will be towards the end of the year. So tokozwango to be in 557 dollars. So we're going to just take that. 557. Nous allons le diviser par, diviser par 12 mois. 46 dollars, point 4166. Toko round it up. Nazo pesango 47 dollars. Tokani, so that's the average. Moyenne ya GDP ya Congolais, right? As of 2020, année passée, right? Total la même Uganda. Uganda na 2020, c'est combien? 817, right? So, tu retiens 817 divided by 12. Uganda, 68 dollars, right? Not good either. Rwanda paie, Rwanda, 798 dollars. Non, t'as là quelle information peut-être très intéressante. Les restes, c'est bien comme ça, les langues de recherche. Mais tu as quand bande konanga. So then, c'est ça. Donc, il y a des petits progrès, mais pas assez que Congolais a sentir impact ou bien changement na état social. Tu as c'est vrai qu'on the aggregate level, économie est selon les PPF, c'est PPF. Oui, mais attends, l'économie est un peu calme, et puis il fait tard pour la mathématique. L'économie, la comptabilité, la courbe, batanga nguna moi. Bouteille cerveau, ezana cerveau ba mathématique ate. Mais so on the positive side, ce qui total makambuna ndenge, ya si je veux masser vos oreilles, je vous dirais que bosali progrès. That's true, right? But le Congo n'a pas fait un progrès qui est égal à un changement qui est noticeable par les Congolais. Tokani, so l'économie à niveau national est sali moins progrès, mais it's not really, it's an impact vraiment. Donc, the average Congolese a zo sentir en côté. Parce que je pense que ce qui GDP a the average Congolese, c'est ça quoi? 48 dollars, something like that. Tu vas vivre avec ça comment? Loyer yango moko eza comment? Combien? Biloko kolia eza combien? Transport eza ndenge nini? Tango koluko futa ba courant na ba mai. Donc, on peut toujours dire que le peuple continue à souffrir. Parce que, mathematically, it cannot be. Nous parlons de loyers qui sont, what, 150 dollars, 350 dollars. Ce loyer yango moko, salaire de average GDP à Congolais, ezali déjà, donc, aza déjà na moins kutu kaka. Tokani? So then, est-ce que mutako vivre ndenge wana? Non. Congolais, to tia what mathématica. Shut the f up. Okay. Soki, to tia kaka loyer za 350 dollars, right? Times 3. Pour Congolais, na average, azala moins ata à l'aise, il faut azala na income mensuel au moins ya 1050 dollars. Donc, 3 fois ce qui te cause loyer, il y a 350 comme the average rent na Kinshasa. So, Congolais doit être à mesure, il y a qu'on rapporter minimum 1050 dollars par mois. Tokani, Pona akokata ko vivre. Tango akozala ye na 1050, tolongoli 350 ya loyer, right? Tolongo atikal na 700, tobanjo tala ba dépense na ye pona maintenir vie, right? Hopefully, akoti kalata na mois quoi? 200 dollars na ye. Right? 200 dollars multiplié par 12, moi 2400 naye, Congola koza nango na compte épargne. Tokani. Mais ce qui totali, pour le moment là où sont les choses, et ça, partir de tout, je vise, bakonzi nabiso, Congolais, the average Congolese, n'a même pas 100 dollars na compte épargne. Et ça, c'est honteux. C'est ridicule. Et là, je m'adresse spécifiquement à Chilombo. Ton intention est bonne. Ozo salaba est fort. I believe you do. You are. Mais, we've got to do better. Tokani. Et là, comme sous on a remarqué trend, on a remarqué zali que
growth ya économie na biso ezozala pe growth moko makasi comme tel te que peuple ba sentir yango non plus, you know. It's just on the na mwa graphic wana bo dessinelaka bato, hein? It's sort of like ezokola but lokola na mwa pente, you know, ulie sala vraiment montagne, hein? Eza plus lokola pente moko boy, right? So c'est bien, right? Des fois ce que loko mbala moko pour faire shooter ekitaka pe na se mingi comme a été le cas na 2000, right? Là où l'économie really took a serious dip. Et puis te komona around that time, puis mataki penza, and then it went back down, makasi, and then from that point on, e bandi ko slowly rise, right? Yeah. So, country by its population. Ok, manière toko ça les ali, nga kutu manière na calcula ki je epesi bino mo espoir mokie. Soki tokolanda formule oyo ke GDP na kati ya DRC eza 557 US dollars as of 2020, to divisa yango by the country's population. Okay, to luka sikoyo DRC population as of 2020, vous êtes à 89 millions 56, donc tu as 90 millions d'habitants na kati ya Congo. Toyokani. And so, na meka kutko diviser kut GDP na binote, right? Parce que je pense que nani eko sepelisa bino ata mukiete. I want to see something else. Growth rate. Well, bon maintenir quand même kobota bomitie moi discipline bozo bota as of 2020 na liri ya 3% annual change. So, okay. Bon maintenir yango pona no bobimi na libulo ya ba economy na binote, right? As of January 7th, population is at 93 million. To take out 94 million. Just rounding it up, right? So, anyhow, elo nazonga na lobeza nini que vous voyez que n'importe quelle formule tu peux utiliser, the result is not good. Tokani, ezala tozui de GDP to divisango par cette population-là, I think the answer goes way below $1, right? Ezala na meki ko bongisa mo mathématique mo muke pona flatter, bato yo baninga ko glorifier bakonzi, mais mata na angle wana, it's still ezosala kaka impact te. Tolandi, we have to find a way. Là où minimum congolais azozonga na ngwe na ye na ndako à la fin du mois eza $1050 tolandi, then na rate ya expenses ndenge za na kati ya Congo, congolais peut vivre avec ça, mais pas na ba chiffre toza nango officiellement. So les gens qui aiment aussi dire aux banques nationales comme na 10 milliards de dollars, comme na 20 milliards, shame on you, dans le sens que c'est ça notre problème. Vous êtes en train de flatter bateau balingaka ko challenge binoté. Le Congo, même si, okay, you know what, let's do this. Nous allons seulement jouer un peu là, right? So, Congo, même si bozana 100 milliards de dollars, right? That was a million. Is this a milliard is en combien de zeros? 9. Let me look this up. Boyebi ngana mathématique, hein? Toswana kala. How many, digits? Au moins, mutasela kabiso ta Google like yata gentil. In a billion. 10. Okay. So we did fine. So 9 zeros, so then divide by, to take it combien? 93 million, right? Let's see. That's equal $10.75 sous. Yeah, $10.75 sous. Ça là c'est quoi? Right? So même si la Banque nationale à Congo toza na 100 milliards de dollars kuna,
Ce qui te divise par 93 million Congolais, c'est dans chaque Congolais n'a que $10. Toko random kato tianka $11. Right? So then, encore raison que c'est ce que je t'en train de dire. Ce qui chaque Congolais, que biso tozana 100 milliards de dollars na compte, et que chaque Congolais se divisango ne peut qu'obtenir $11, pour faire quoi avec? Akofuta loyer ndenge nini? Akotia fufu na mesa avec quoi? Transport akofuta comment? Tokani? So Congolais ne fait que se lamenter Chilombo, right? Parce que Congolais azali officially pauvre. Congolais azali officially dans un trou, ridicule même. It's not possible, right? Ça, seriously. So $11 per Congolese as of today. Ce qui tozala ki atana 100 milliards de dollars na compte, which we do not. Tolanda. So, c'est triste parce que bakonzi na biso soki bayiba ka ba millions comme on le sait. And so Congolais, you know what? I want to see something parce que Mobutu afinga maka mingi. Let me just check out something. GDP in Zaire, totia na tia kaka 19 naponika aneka 85. Wana kutunde susu na kita le susu ti. Then Lord have mercy. But atana kita kiango sko photo division par la population back then, right? Lord. Oh, no mind. Let me do this. Where is that mboka nini yao? Because I know, bino botikara komona taba trillions of dollars so it cannot be Zaire. Baba. When did Zaire change Congo? What was the GDP in 86? United Kingdom. Ok, voici ce que nous allons faire. Fonatanga kakabamboka. So let me get down. À l'époque là, vous serez le Zaire. Hopefully it's there. Zaire. Ah, mundele mtama be. Yango bosala kande record to nini. Zaire za kutute? Na kititi na Z. Na moni Zambia and Zimbabwe. Zaire na moni te? Oh. Attends. So we got the T's, we got the, it's not in alphabetical order. Okay. So, what we are going to do, je vais kota lalikam nani, just slowly. So we got the US, Euro, Germany, France, Japan, Tozokita. Come on, I'm looking for Zaire, Angola. Tala kutuba Angole. Tozokita. I'm there bandosa cannabis. Donc number 86 of the Democratic Republic of Congo. Okay, but ben abino kandingiwana back then. So in 1986, donc na 86, GDP nabino ezalaki 35,840, donc tout 36 millions de dollars. GDP growth à ce temps-là ezalaki come on. 4.7%, you know. Quelque part, ceux qui n'ont 86 rate growth, ils ont la en dessous à 5%, and que total à Makambu here dans ma 2020 quelques, c'est toujours ça, the same rate. Il y a changement, il y a GDP na Katia Congo, il est temps. Chilombo Oluka de très bons économistes. Hein? I think il est temps que tu cherches ba économiste penza bazana bakran. S'il te plaît Chilombo kozoba bazana ba doctorat te. Bango ba wandoki. Zwa nani ba économiste o ba ata batanga te me ba yebi kaka. Hein? Netinga na eske na yebe tablo konga ba doctorat na ba économie yango. Wana za ba formule le kinga niveau. Mais ba formule na sali ba congolais nini? Wuta ba yeli biso ba formule ngo ya ba économie na ba français milai GDP ngo ba congolais c'est échangé si ngo kutu congolais officiellement za pauvre ndeblo kongo ezolo ba ça veut dire c'est ça non ceux qui to sel ba division titi congolais za pauvre congolais za pauvre mais tozana ba docteur en économie
Donc mais chilombo luka ba économiste and elo comme ce peut chilombo za suggestion. I think il est temps ya ko entretenir l'idée aussi ya ko benda des économistes venant de d'autres pays. I mean, of course, botia bango na position te ki aussi qui peut bazwa Zaïre, non. Mais ce qui peut, c'est ça votre crainte. Et ça c'est une ironie. N'est-ce pas qu'à l'Est, il y a des armées étrangères na Est, il y a Congo, right? Mais je pense que Congo est allé na point moko et desperately needs ba spécialiste en économie, you know? Je n'ai pas confiance dans les spécialistes congolais en économie. Clearly, bazamba incompétent. Parce que totally, ce qui te total la vitesse même, il y a growth économique 4,7, ata to tient qu'à 5%. Well, even now, tozo kola na lire ni ata 10%, so the economy na biso, ezalaka on dirait ce qui peut n'être chiffré 4 to 5 de chiffré lo kama na mboka wana, ce qui to komi na lire na 4%, to dip na se. Ale to bandi suko sene to matameto suka ka wana parce que that's the trend, right? Mais tant que tozo ko simplifier bloko nyonso na ezali ko equate na un montant that would absolutely make no ezoko salisa congolais loko ata moko te. Tokani de l'autre côté, il y a aussi, parce que l'économie na société qui est de père, non? Là où la pauvreté règne comme ça, to peut comme on a augmentation na ba crime. Tokani et surtout ba crime loko la ya koyiba, même ba meurtre, right? Crime na pauvreté qui est de père. Tokani and so et puis quand l'insécurité entre dans les pays, il y a aussi phénomène peuple à perdre confiance na gouvernement na ye. Et ce qui peuple yemoko na mboka na ye n'a pas confiance dans son gouvernement. Ça va aussi affecter les étrangers pour na ba investir na mboka wana. Ami si ceux qui ba autochtones bazaku na confiance na bato ba kamba bango te. Why should étrangers asala bino confiance? Tokani? Et quand les étrangers baza assez comfortable na ko investir na Congo, then encore une fois, ils ont glissé que c'est les Congolais qui en payent le prix. Tokani? Je suis en train de dire que où il y a qu'on se concentrer qu'en États-Unis, why not Japan, right? Japan baza makas na technology. Japan, il y a une potential ba luka ki ba mekangona mobutu me makambo kenda ki biente. Why to cause la partenariat na Japan te baya aussi le barrage Inga. Baya aussi sa idée babandaka à l'époque de Mobutu. Pourquoi te baya kotonga ba usine ya Mitsubishi na kati ya Congo, right? Is there a way to ko benda do like ba compagnie, right? Toyota, why not? Ba kotonga usine na Congo, ça va créer de l'emploi, right? Et puis quoi exiger que il faut nan ba bandana ba na mboka. Et ceux qui certains postes absolument, il n'y a pas un Congolais qui est compétent, then bakota la mtalibanda, right? So, parce que we have to find ways ya ko créer misala so Congolais est en train de produire na kati ya mboka na ye. I mean, so I suppose GDP is what gross domestic production, something like that, right? So on dirait ya product domicile na kati, right? And the gross. En gros, right? So, right now, ce qui nous total makam nyonso ka chilombo, chômage na low GDP etambolaka pe de pair, right? So, dans tout ceci, ça ezolobanini que le Congo n'est pas en train de fonctionner na optimum efficacité nango, na potentialité ko tu ko fonctionner nango, that's what it means. Et puis ce qui total de draft. Ouais, ata tozongi susu sima, il n'y a pas un point là où aiguille na kota Congo et mataki likolo makasi. That just never happened. Et ça presque, en fait, on peut même dire que l'économie congolaise ou indépendance est toujours un peu flatlined. Soit te quitte li susu et puis bandi komata partir ya point ya kokita. Bien sûr, tozo li babe ya ba congolais ceux qui ba moni et loko ekita ke bandi komata congolais beti maboko. Alobi azomona bien bo senike. Et loko ezalaki na vraiment na point makasite et kitaki na point de très grave et zozonga ka na point sike ezalaki wana.
So really, egrote, ekoli nangote, right? Well, nothing happened. Tokani. And so, qu'est-ce que ça veut dire? So, GDP être nassé, ya Congo Chilombo, il n'y a pas d'autre discours que je peux donner à toi ou bien à ton gouvernement. C'est simple. Le Congo n'est pas en train de produire na toute capacity nangote. That's what it means. Tokani. Et il n'y a aucune raison même dans le secteur industriel Congo est produire 43%. Why? Ce n'est même pas 60%. Why not? Ça, c'est la première point d'interrogation. And I do believe que ce qui est in one of those sectors, le pourcentage, le rate est comme mata, well, comme c'est lié à productivity, of course, GDP est comme mata. Tokani? So, encore une fois, chilomba min, Muluba lo bakaneli kamdenge za, sorry, na yebi ndenge ba flataka penza comme tete, I'm just going to tell the truth, ndenge makambo zaleli, right? So, we need to find a way là où le Congo est en train de produire. Congo est allé produire thé. Et tous les major sectors oyo ils ont contribué à rendre l'économie forte, ils en dessous à 50%. That's not good. Il y a ce que Sika tozoko produire comme on devrait produire. So then cela veut dire que chômage est allé. Maintenant, de l'autre côté, qui est en train de chômer au Congo? Le Congo est un high pourcentage de chômage parmi groupe ya batoyo, il fallait qu'il base à la employé. I'm speaking about entre âge de 18 ans et 65 ans. Bazo former a big bulk. Il y a population basée na chômage. That is a problem. De l'autre côté, ata tolobito longo la batu tobandi na 45 ans, 65 ans, totia bangona na côté mukie. Then nous avons encore les jeunes avec plein de force dans leur corps bako produire darana producing anything. Teokani et lobby bako koma na côté wana ya kimubange wana bango pe bandi kokola, right? So we have in grand, so you know what, let me do this. So sur 93 millions de population congolaise, rate of are you serious? Okay, unemployment in DRC. In DRC. Muto atie bloco e fez la zen collabo. Mais batie as of December of 2020, rate unemployment na DRC is like 10,30%. That's bullshit, okay? Atana binata la kaka na. Oh, okay, there we go. Na monye loko. Ya mutatia article ane fez la, c'est quoi source même ya article wana? I don't know. Mais faut ça mtumo collabo flatteur, hein? Abongisi, because that would make no sense, what I mean. Ata to koti na détail te, how can GDP à Congo ezala si bas, et puis Congo ezala ka na 10,3, dans 10% il y a unemployment, come on. Rate, hein, à lire nango, bullshit. Sikoyo. Il y a une petite mauvaise nouvelle ici, là, but it's a bit minimal to really change much. Surtout le belangote. Poverty rate na Congo, na DRC, is ali 77%. You know. Oh, what the hell? Namun makamusu sawa? Whoa. Bande kotoko efase makamtu na utiko loba almost. Why the hell article komami na noima.com economy. Elobi boye que inflation rate, donc à lire ya biloko zo mata, na Congo à lire wane zali 11%. Pourcentage ya pauvreté na Congo 77%.
et que account balance actuel na Congo ezali 1.9 billion dollars US dollars in the negative. Donc ce qui cet article est vrai, right? La dette que le Congo a ezali à totaka 2 milliards de dollars. So I'm not under. Je devais réfléchir là for a second. I had to think for a second. So I suppose I'm a bit confused here. So qui Congo is na ba milliards de dollars on ote kotanga I can't remember anymore. Toko kan boko rejouer ba audio boko landa. So then une dette de 2 milliards de Congo nani dollars, so why can't y'all pay it? Pourquoi ce n'est pas payé? You know? Huh. And l'autre question, 2 milliards de dollars wana au Congo eza nango na dette. Mbongo wana kendaki na secteur nini? Parce que peuple bazomo na penza différence pe makasité. Right? I mean, seriously. Bande wananga ba Congolais. Ça, ce sont les genres de choses où il fallait que tout se concentre kanango. Right? You know? Ulia ko pasaka temps na ba futilité, na ba nudité, hein? Ba mikolo, bembazo obsédé na komonaka ba vagina na ba penises ya batu. Botanga kiango na ba école ba anatomie na bino kuna teska botangi na école primaire, science anatomique. Un garçon has a penis, a girl has a vagina. Botanga kiango te? Right? Okay, now get over with. Right? Bolongo lango na mitu na bino botanga kiango and that's it. Now tobeta masolo eza sérieuse. Right? Je demande aussi aux gens qui donnent chilombo ba flatterie bozo rendre service te. Tokani? Et Botika commençait les oreilles du peuple congolais en lui disant que Banque centrale est comme 10 milliards de dollars. Donc, that's an embarrassment. Seriously. Économie congolaise, ils ont progressé. Non. Na utikoloba. Na 2000, tango esaki 10 points na makasi, nous connaissons tous l'événement aussi qui avait pris lieu en 2000, l'assassinat de Laurent. So I would think que that moment, moi, sans y insécurité peut créer that will affect nani GDP kitanase, right? And then from that point, tango mutona zakana kinga kati, now as a president, it looked like it's coming up. But it's coming up kaka poe retourner sike zalaki avant ba battre Laurent. So then really a growth is a récupérende, right? Et ça semble être que that's what's happening in l'économie congolaise, you know? Et mataka na lire ata ba 30% te, et yango eza nanka masolo ba 4%, ba 4,7, right? Et puis ce que kiti, alizongi suka na niveau wana. De économie wana ko butamboka nezo indépendance. Et mataka nango ata na ba vitesse ba 10% te. Wana masolo kutu milai to ke nango. Yango yaka masolo ba 4%. Nana mona ata kutu 5% te. Tokani? That's the problem. Et c'est que moi je n'arrive pas à comprendre ça que avec toutes les richesses qu'on fait que découvrir Nakatia Congo, right? Pourquoi est-ce que the rate à lire, il y a growth na GDP, it's not really changing much. Et ngai nazoloba que one of the reasons is ali unemployment, chômage, right? Et je suis en train aussi de dire que topo na ba secteur total à comment ko encourager, totombola, comment on peut dire? Donc, toi, tu as Congolais, un peu comme Mayo à Salakina chinois. Nous devons trouver une stratégie. Il y a que Congolais comme productif na Katiamboka na ye. Right? Parce que quand Congolais produit, le chômage est annulé ou bien équité. Et quand le chômage est causé à l'équité, GDP va naturellement se redresser comme ça. Right? And overall, il y aura aussi la confidence qui sera parmi les Congolais eux-mêmes et les investisseurs venant aussi du dehors. Et là où il y a cette confidence-là, ça serait facile Congo et c'est la business na ba nation mosusu. Les gens ba kozala l'aise ya kozwa risque na ko investir na kati ya Congo parce que pays ezo continuer ko kende likolo. Right? Personne n'investit na ba rapport à modèle oyo. I mean seriously, yatanga na zeki Bill Gates. Mboka na bino depuis besoin d'indépendance nan boko mata na 5% ya growth ya ba GDP. What the hell ngana kwa investir for? Bwana milimu mabe.
nde nazali koloba chilombo. Donc, na langage peu simple, ça veut dire que le Congo est vierge, right? Et qu'il y a beaucoup de secteurs où ezali essential pour tomber l'économie na biso ba secteur wana eza dormant. Ezali ko underproduce. Tokani? So the question is why ba secteur wana ezali ko underproduce? Why secteur ba industrialisation, right? Ba mine et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils ont la below 45% de productivity? Quand les Congolais sont là en train de pleurer jour et nuit, chômage, chômage. So ici, nous avons les gens na âge kosala avec la volonté, available to work, la volonté de travailler, but c'est maintenant où travailler qui n'est pas là. Or, ça y est là. Mais ça que, for whatever reason, le gouvernement congolais, le quoi, normalement, vous avez chore, right? Ceux qui peuvent kangia on a ba cadena spirituel, God only knows. Tu éviter de l'on bossel dans ba secteur ango. Parce que c'est, comment est-ce que le peuple pleure tous les jours, chômage, chômage, passe in amboka, mais dans ba secteur nyosto essentiel, bozali, en train de produire nassé. Bozali ko underproducing. Et ça conflit, non? Eza lokola mtazole la nzala, azana nzala, mazana biloko na frigo malambite. Well, d'après yo moni loko nyeko comprendre sur nzala wana, right? C'est same thing. So il y a du potentialité, il y a des matières au Congo, potentialité zawana, le Congolais, chômage eza likolo, Congolais zole laka, comme mutazole la nzala, me biloko kolia eza na kati ya frigo. Je pense qu'il faut que lukamoya kolambango, right? I mean, that's one way tu prends soin de ce problème-là, boité. Right, Chilombo? Nazo s'adresser journal parce que you're the president. This is your problem. On t'a voté pour na otala makambalo lenge oyo. And tu as presque complété terme mobimba Chilombo. Not much growth really happened. Je vais kotalisa. Really? Kotalisa likamususu. So, na 2019, yango moko, taux de chômage ezalaki totia 5%. Yango moko in that year. Then, na 2020, esalaki nete ki tamukie just to 4.1, so na 4%. Non, j'ai mal lu. Na 2019, taux de chômage ezalaki 4%, 4,1. Na 2019. Na 2020, it went up. 4.6 to take a 4.7%. Right? And with that happening, to ya inflation à 11%. So, non seulement chômage est mati, right? Of course, 4.1 and 4.6 is a ce qui total yango kana musu ya ba chiffre, it's not that big of a difference, mais ce qui te translate yango dans ce que ça veut dire. Ici, nous parlons de what? Bah, 200 000, 300 000 Congolais encore qui se sont retrouvés chômeurs. That's what it means, right? Parce que cause la 4.6% of what number of the 93 super million people? Well, no. Ekozala of the group ya bato bakoko sala musala from the age of 18 tina 65 that population, right? Mutu baza affecté na ba chiffre oyo. So within that group, more of them ba se retrouver ki sus ba soit ba perdre musala ou bien ba ko trouver musala te ou bien bazali underpaid, right? Comme au Congo on peut voir mutu aza licencié mazana ko cabine azoko teka mapa aza sireur like that. So un jeune qui termine l'école, qui a l'âge, est capable de travailler, mais qui est underpaid ou bien travaille dans le secteur atanga qui n'angote puis qui ne le paye pas bien. So really même yemoko muto azali ko ça l'impact na GDP ya mboka. Ça c'est ça la réalité ya ba Congolais ba Kinoa Chilombo, right? And l'ironie azali que comment est-ce que taux de chômage est matimwa mukie, right? Well, by 0.5%, right? But then, inflation est à 11%. Cela veut dire que non seulement Congolais sont musalate,
Mais biloko pe ezo mata, komata, it's too high. C'est trop cher. Pona, c'est qu'un Congolais peut afford. Et dans le langage peu normal, ça veut dire que Congolais ne peut rien afford. Parce que ceux qui ont un chômage, ont un bon côté, I suppose that loko eza cher, ce n'est pas ton problème, right? You just can't buy it, can you? Right? So then biloko tango mataki ezali pona nya somba yango. Parce qu'on ne peut pas avoir une grande population qui chôme, mais biloko ezali komata. So biloko wana ezomata nani muto wake somba biloko wana parce que ce n'est pas le Congolais qui est capable d'acheter ça là. So then si ça continue comme ça, même secteur wana ba supply yango pe kozala affecté négativement. Parce que ceux qui people cannot buy, right? Les gens vont trouver d'autres manières, maybe that's probably going to be under the radar. So then, il n'y a pas aussi le besoin de produire much, parce qu'il n'y a pas les gens capables de consommer. So then, ça affecte l'économie d'une manière négative. Right? So here's what I'm proposing. 2022, lokolo eza ane ya Sika, Chilombo wetu. Bandana nko kangana no ba église. Parce qu'il me semble que tu as besoin de concentration intellectuelle. Oui, oui. Fini nan ba récréation. Kangela biso nan ba parce que kuna pe ba masaka mato ya ba Congolais. Côté boye ba politicien pe bazo masse mato ya ba Congolais. Yango Congolais azo ko réfléchir bien te. Il est trop flatté. Azana ba digi na matoi. Je pense que ce qui doit éliminer ba distraction wana, right? Na le but que tu abolir église non, ba tu ba kusambela, mais dans l'ordre. Parce que comment taux de chômage ezandenge tozo mona boye, inflation eza komata, GDP ezala kanase, the average Congolese ne peut même pas normalement vivre, right? Na ba $11, mais chaque autre jour, ba ko beta maboko yezu azali awa, au moins que ça ba temps perdu. Donc et puis ce total na l'église au Congo. Toko kuta batu ya entre âge na 18 ans na 65 ans baza tale belé. So, ou les bakende ko sala ba produire, ba contribuer à développement économique, les pasteurs ba tie bango kleboa, ba fanda kuna, ba bete la yezu maboko, po bazoze la man euta dans les cieux kweyele sabango. Je pense qu'il est temps to def un peu moins strictness, to def photocopier idéologie à Mao, na moi idéologie pe Paul Kagame. Eza nango kan esprit ya bien. Mao a niataki nan ba religion et voici le fruit que ça produit. Ça n'empêche que banjota ba chinois ba continue à practice bouddhisme na bango. Mais alinga kite ba biloko yo e yaka commencer ba tumatoi mutu alali alamu ki atia mabolongo na se yezu tala pasi ya Congo yezu mukoloni bino pe bandeko na ngai ba Congolais to matape na ntoki tata nazo attaquer Chilombo na gouvernement na ye bandeko na ngai seriously na oti ko pesa bino mwa badera awa kutupeza ka emission na lobela ngoma likolo so na bina maybe I'm gonna do that next time na kofanda calmement avec la tête posée ngai pe na salo ngai nan mathématique malam na pesa bino ba chiffre nani concret bon mona que ça c'est une honte. You know? Bandeko nanga, je vous dis ceci. Vous avez part na développement ya mboka na bino. Vous avez part na koluka komatisa GDP na bino. Le comment, il faut boza la peuple moko na esprit ya ko produire. Bolongwa na babiloko na buzoba boke ko sambela po yezo asala la bino miracle. Il n'y a pas un miracle qui sera fait et bonkselo balabala. That's not gonna happen. Tokani masolo na bino nzambe apanza ki mer rouge po batu Israel batambola depuis otanga lisolo wana tanga lisusu na Bible sika nzambe kendo panza lisusu mai sel mai na mokile zalaki mai rouge suka panza ba mai yango ko be de fois po Yesu kuta panza mai tatambola nde likola ba mai sikoyo get out for the story toka na bino bozaka ko salaki miracle libu muna yo oyoka kanzala po za mutu normal tokani tangu michopo salaka grrr eyebi makamba miracle te eyebi makamba ba mer rouge te tangu bana bafandelo na ndako bazo tozana nzala ona depuis tongo tolie te michopo ba intestin yango yebaka nango kotanga makamba ba mer rouge awa te tokani
tango tambola kamakambo eseleki yo mbongo malonga te biloko na wenze cher biloko to mati prix omoni prix eyebi makambo ba rouge te. Je vais vous dire ndenge prix ekomamaka batie signe ya dollar batie ba chiffre to batie signe ce qui peut à franc congolais batie ba chiffre. Ça là c'est une réalité. Moni makambo yo mona kawana devant products omoni ba chiffre, that's real. Mais rouge eza allegory otangaka na Bible. Que ce soit vrai ou faux, et amakambo kala. Po se répéta pe lisusu te, ni na kati ya Bible yango. So I don't know why the hell yo zo kanisa ke olali olamuki mais rouge ko kendo kabona pe susu po na yo. Huh. Okay, whatever. Toka na bino. So botikao nzamba kotelema na ngomba nyapaya Moses azoya lisusu po libérer bino ke na bino wapi vous êtes chez vous. Hello. Bozaka asalaki Israël asalaki ouais asalaki Israël bazaki ba esclave sur une terre étrangère. Yo Congolais tu es chez toi au Congo. Siko ningi Moses sa ko bimso po kende no wapi. Hein? So lokola n'y a pas Moses qui viendra te libérer parce que tu es chez toi, il n'y a pas besoin ya man non plus. Po man ekende ko kitelande na kati ya desert kuna. Po bazalaki in between esika bazo huta na captivité na destination na bango. Mais yo Congolais a déjà un endroit na destination tu es na terre ya yo ya bakoko na yo. Il n'y a pas man ko kitana lo le kita. Je vais vous dire ce que tu dois faire. Zongela Genesis 1. Boyebi pourquoi nzamba tiaka l'homme sur la terre? Pour cultiver la terre. Tokani nzamba tiaka mutu sur la terre pour ya kosala la décoration te. Sinon la Bible allait seulement dire que créons l'homme à notre image. Asa il a besoin de décoration afin d'anaze la tobando tikele ba mananiaka. Amin après tout, s'il est sous puissant, il a tout créé. Right? Alors azanga ki habilité koloba chaque jour ba angelu bobando kitsaba man pour l'homme malia sur la terre. He could have done that. Right? Mais alobi que l'homme puisse prendre soin de la terre. Balusa mabele, lona biloko produit, il a tout mis qui est nécessaire pour l'homme à vivre sur la terre. L'homme ne doit que prendre soin de cela. Tokanabi no, voilà. Dans bolongo la mentalité bozelaka Moses n'a répété. Tu es déjà congolais na katia Congo. Moses ça s'applique à soko zalaki na Egypte azome mayo na chez toi. Tu es déjà chez toi. Maintenant chez toi là, purpose yo salamaka na mokili na bakoko na yo ezalaki prendre soin de l'endroit où yo nzamba kataki ke oyo eza secteur na yo. Tokan bande konanga yi. Botika babu zobo bagenda te abino na ba dimanche kuna ba kate kote yango mo mona za polo na pasteur na bino oyo pasteur azane feman azo sala business na ye azo luka dollar na ye posomba mituka na ye asomba ba veste na ye à vivre bien tokani yo fandi ça c'est une honte ba rapport oyo natangeli bino natanya nkutu likolo me bino moko batu bo monte ke sonne bien tena matoi comment on peut dire boyebe ke richesse ya Congo you know what let me look it up again. Bon, mon estimation, j'espère que kozala cette information-là. Estimated, so we're going to do this. Estimated worth of natural resources, in the DRC. Happiness. So, yokanga ili kambu bande konanga po boy na tosilisa émission oboyo kaki ndokyo ya haute dimension. So, natanga ka paragraphe mobimba. The Democratic Republic of Congo is widely considered to be the richest country in the world regarding natural resources. It's untapped. Bo souligner le mot untapped. Ezongisi na cœur ya argument nanga, cela veut dire que biloko nan binoko tubo simbite. Biloko ezana ni crute eza vierge toloba. It's untapped deposits of raw minerals. Donc, wana kutu biloko obo simbite. Donc, ba oyo ezana na sama belena kutu tushete. Right? It's untapped deposits of raw material.
minerals, les minéraux bruts là, are estimated to be worth in excess of, donc au-delà de 24 trillion dollars. Boyokanga malamu. Les minéraux bruts na kati ya Congo, oyo ke nanu to touchete. Ezali valorisé à être en excès, il y a 24 trillion dollars, US dollars. Boyo kinga malam bilo na uti koloba. So bozo yango, comparé même na mbongo, boza nango na banque nationale, qui n'est même pas 100 milliards de dollars. Donc Congo n'a même pas $1 trillion. Na compte épargne, na épargne na ye. The average Congolese a fonctionné sur 11 dollars, mais les ressources oyo kutubo touchete is worth plus de 24 trillion US dollars. Chilombo est ton gouvernement. Nayebi ko komika kibokonzia na 2018 awa, but shame on you all. Ceci va aussi pour Kabila. Ceci va pour tous les dirigeants qui ont dirigé le Congo-Zaïre. Shame on you all. Ça là, ce n'est rien d'autre que Mutema Mabemoko nano existate en dessous du soleil. What the hell? Atakutu balobi bozaba ndoki. Je pouvais encore comprendre si Congo, valeur ya minéré n'est qu'un crutin, et zala qui peut qu'on a milliard rango. Le Congo, eza na, donc eza lokola, Congolais a fandeli et bonga or. Mais Congolais a bénéficié nangote. Maintenant, ma question est que pourquoi est-ce que les minéraux les alliés raw? Ezana nous touchete. Why? Parce que tellement complexé que vous êtes. Bozo de la chinois. Ndaya ayako tap yango. Bozo de l'américain. Ndaya ayako tap yango. Vous préférez que le gouvernement chinois batinda ba chinois, ba futa bango, ba tap votre ressource naturelle ou accrute, même bana ya mboka. Boroki ko pesa bango ba emploi wana te. Congolais ko bénéficier nango tel fois un étranger. Donc richesse on est fandio nan to tap te. Ezo de la ba indien, na ba Chinese, na ba Rwandans, na ba Ugandans, na États-Unis, na France, na Belgium, ba ya ko tap yango. Ça nous pas bande konanga biloko aboye e matanga na baner naoki déjà cérébral comme koninga nangai ezongi c'est dans ce que je vous ai toujours dit problème ya Congo ezali incompétence et manque de la bonne volonté na ba dirigeant Congo. Chilombo, si réellement tu aimes ce pays là comme tu es en train de montrer Kolanda ba flatteur bazo mbelo wana, I don't care about them. Ce sont des petits mendiants là. Nalobi kamdenge zali. Comment Congolais peut être worth trillions of dollars? Mais Congolais a 11 dollars that he has to survive off of. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux? How do we do that? Comment est-ce que la Banque nationale congolaise n'a même pas $1 trillion? So Congo, donc toutes ces minéraux là d'asura na kati ya Congo ko e servi nango tout Congolais lo komo côté. Ezo zela batumsu ba ko envahir biso poto banda sous lamentation de Jérémie. Ba kote libisa na mboka, ba zako yiba biso boye, ba kota ki boye, ba yibi biso loko boye, musala na biso ngwanati. Bongo na studio na minute to bongo sabanzembu ya ba lamentation de Jérémie to yemba lobby. Boete na oki déjà na Botswana ba oti ko découvrir diamond moko na Botswana. Eza na ba minéraux moko très très rare balobi ba keza essentiel pour na survie pe kaka humaine mais ba monyango na kati ya diamond de bimeli na Botswana. Ce qui Botswana surprendre mokili a betchu Congo na ce qui peut to tumboli sus malamu surprise na surprise. Mais tellement to lokama uta antiquité. Ngana moni en centre Congo azaki Kayen. Pour Kayen ça ba bengana ke loin de sa présence. Yangwana moni moyen congolais de délivrance ezate. Pour muto alokaye azalaka loin de la présence de Dieu. Toko zura délivrance yango wapi. Mawa pona biso. Mawa penza eza mawa. Ndenge eza boy.
tozo zela susu étranger moko ya a découvrir yango abenga bana mère ne ba financer rébellion mususu na secteur yango ba déstabiliser le sous-secteur wana ba banda lisusu koyiba. Et qu'est-ce que nous les Congolais nous allons faire? Toko sala ce que nous avions toujours fait. Yezu pasi na biso mokoloni ne kosila. Omoni pasi ya Congo te. Toko sambela pona Congo. Sala pona Congo. Oyebinga na tuna ka question nini nzamba sala kite oyo biso ba Congolais to reprochaka na ngo nzambe. Seriously, right? Bo pesa nzambe nanu ba argument solide, hein? Boko melaka ngai ata nzamba bosanaka kopesa eloko boye na Congo mpona justifier souffrance au Congolais azalaka na yango. Come on, boko melanga pe nanu ngai pe na defa nanu nzambe ndenge alobaki venez contendons-nous ensemble. Boko melanga pe Mamuluba ke Mamuluba nzamba azangisaki kopesa biso ABC. Po nga na yebi deja biloko mibale tozalaka na yango te. Ezali les leaders compétents et les leaders de bon choix, de bonne volonté. Bilok ba spena mi balé Congo eza nangote. Congo eza li babe ya ba leader. Politicien congolais zaka ndoki. Batu de mauvaise foi. Ça, ce n'est rien d'autre que mauvaise foi. Chilombo, tu ne peux pas me convaincre que toi, en tant que président du Congo, na équipe na yo boyebi te. Richesse ni neza ko représenter Congo. Of course boyebi. Boyebi ango. Mais tu t'es arrangé na ba flatteur. Ba yembela batu tous les jours, tozana 10 milliards de dollars na compte. Même si le banque centrale a 10 milliards de dollars, divisé par cette population-là, chaque Congolais a combien alors? Right? Tozakana, mais na ba compte na bino personnel. Yo na entourage na yo, na kabila, na entourage na ye. Chacun de vous, na ba compte na bino bozana combien? Tokani? So c'est très clair que les politiciens congolais basali self-serving. Ils viennent pour se servir eux. Et le Congo est kaka bilanga. Bazoko toka, bazoko toka, bazoko toka. Congolais ba réduire ye lokola imbwa. E bemba imbwa matanga te. Congolais balati siye don ya lamentation de Jérémie. Congolais aye bakasusu livre psaume te ya David te. Ya zaka mta ba lamentation na ba lamentation. Tika la tete kotonga bamira ba lamentation na kati ya Congo wana. Uleto kendo landa kango na Israel na monto kotonga kango na Kinshasa mkolo mususu. To lali to lamuki to banjo kendo beta kama mituna psolo kwa batu maboma kontra bamiru wana. Na ebite kuna sikotanto ke beta mituto ko benga nani? Nzambe ya kipamvita, bamvuluzi, Yehowa, Mungu Baba. Bon, bino pa ba Congolais. Et ma mingi, c'est vraiment triste, hein? Mais bon, écoutez. Ngana zalaka forte croyante que kozana batu msusu bazalaka réellement bachore, na moi asali lokola za muta ba idéologie ya lamentation de Jérémie. Boko bomma nzoto, boko bomma na boko zwana mabena batu, na buto azalaka ne très développé. Gangi. Bomone ti bato bazalaka kendaka na ambassade baboyela keka ba visa. Mais na butu akoma tina ba Qatar, tikuna na ba atlantique akoma. Mais na moi azo prétendre yezu pesa nga yi visa, yezu pesa mazana aleki kutu Diego Kao na expédition mondiale. Ndenge na komi komona Congo ezali. Parce que there is no way, je peux accepter qu'il n'y a pas les Congolais sérieux qui sont au courant ou bien conscients de toute cette situation. Of course they are. Mais why bazo oze kutu kolobe langote ou bien qu'on take steps ba make a change? Parce qu'ils sont là na butu baza barish ba yibaka na bango baza comfortable, right? Na moi balati bikoti batie bilongia mawa yezu mokolonini oh yeah, huh. I mean boyebi kutu si moi j'étais à votre place really faut bon saka ko nani prière ango boba ndel saka yezu que yezu quand est-ce que tu vas encore permettre batuba ko envahir biso po ba ko yiba lisusu ba minéraux tsaki na Congo? That really should be the prayer we faut totalaka parce que ça c'est exactement what's going to happen. Hello, I mean dans la Bible ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que tango ba poche ba réserve et comme diminuer na ba pays mususu, right? Loko la ba yebi déjà que Congo a ce qu'ils ont besoin pour la survie na bango. Qu'est-ce qui leur empêche ba de se baya ba kotoka ngo na Congo? Congo ne fonctionne vraiment pas comme un état anyhow. Et ça ba secteur.
avec beaucoup de pays en train de dominer, de diriger ces secteurs-là. Et l'armée nationale n'est même pas en mesure de défendre les frontières du Congo, right? So, qu'est-ce qui empêchera même Bangladesh d'envahir Congo? Quoi? Waneza, balobaka l'homme prudent voit le mal de loin. Ceux qui voyaient ce qui est bon pour vous là, ça, ils avaient qu'il fallait anticiper. Que attends la minute, béton. Pose raisonner qu'à l'élo, qui béton ou à l'élo. Aliro Bozanango, vous êtes toujours dans la position de vulnérabilité sur tous les secteurs. Vous n'êtes pas en mesure de vous défendre. Non, bon, ça prend l'argent pour son mamindo kiti. Ami, bozaka na embargo, bozape na mbongo te. Yango barapo le lobi bozaka na mbongo te. Boza na mbongo te. Gouvernement congolais est pauvre. Peuple bazalaka na ba dette. Mboka mobimba na ba dette na bino 2 milliards de dollars boka ta kufuta te. Ça c'est votre réalité. Siko soki Mongolia, na otanka bamboka muke zangatina, Mongolia, Bangladesh, bayata ko envahir, boko bundana na makonga. Well, boyebi ke bakoko na biso ba 3 siècles, 5 siècles passés ba bundaka na makonga. Vous savez ce qui est arrivé après? We lost. To perdaka bitumba wana. Hello. Yeah. We lost. Vous savez comment les baluba misusu ba servaki na ba Zambia kuna? Tang ba mekaka ko bunda. Baninga baina minduki bango ba utiliser makonga. Nde basala katala mwizi wayaya. Soki bakangi yo America, here I come. Soko échappé Zambia, here I come. Siko bosala bilan lelo na 2022 bozana positionné ni kaka. Au lieu de passer votre temps ya ba bêtise na ko yembela ka bato makambo bokoka ko fanda ka liboke bo raisonner yango bien eza o parce que oyoyo est un danger o eza liboso na biso. Un danger sérieux. Parce que la réalité des choses est que partout dans le monde, déjà, il y a certaines ressources comme depleted. Et il y a ce qu'on appelle instinct survival, nakatia moto. But Congo est en réserve vierge même. Il y a des minéraux. So of course, nous sommes encore en danger d'être envahis. S'ils doivent même à l'extrême balkaniser biso pour na survie na bango, they will. Nous ne sommes pas en mesure de nous défendre. Natiki binona bandeko nangai, j'espère que je vous ai donné biloko ya bo réfléchir un peu sur yango. Okay, I love you all. Bye bye.